affaire ba comédien ba koma na bango ba lesbienne pasi ya Congo ekomi komema ba comédien na molimo ko shinaka bandeko na biso ya poto o ba koma na bango ba pede mbongo bandeko na nga botala vie ya ba comédie sika ezokende pe sika ekokoma est-ce que ya solo bandeko na nga masolo toyoki ke mama loso abotana papa na biso auti kotika biso Jani Fai est-ce que eza solo to eza ya lokuta bandeko na ngai nyonso wana tokobeta masolo kaka awa bitumba ya Jérémie na Naomi Lufwankienda tomoni pe lisusu ekei ezongi bandeko na ngai ezalaki base to eza ya solo. Voilà, mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Vraiment merci na bino nyonso o bolanda biso bozora ta na bino vraiment ya kotika moi commentaire ya koloba moi ndambo esalaka biso toujours bien. Voilà, kande to koloba bandeko na ngai internet eza ya koyinda, TikTok eza ya koyinda, nini ekoleka kuna touti komona ndeko na biso Dudu Supu o marié waza na mwasi na ye na kati ya libala na ebite so bakoma de na bana boni mais en tout cas esali soni pe mawa pe pasi komona ndeko na biso Dudu Supu ndenge azoko koasime ke benga Juju bébé ndenge azali koasime ke bamonana basala ba video ya ba douche bazo sokola muninga kuna zo sokola tie video oyo koto pa zo sokola tie video bandeko na na point wana tokomiti wana na ndenge nini bandeko na ngai esali pasi pe mawa komona ndeko Dudu alobi pasi kam tetindaki ye kobenga Juju bébé et pasi kam tetindaki ye ali ya eba mbongo mais sinon ye na ye en tout cas ye abando salango kaka na ndenge moya ndenge wana mais na conscience na ye ezalaki te ke azala mobali na ye. Voilà bandeko mais na côté na biso Juju na côté ya ndeko na biso Juju alobi ye vraiment ayebi ke Dudu azalaki mobali na ye parce que ndeko na biso Juju akoma na ye pede alors Dudu nde mobali alors Juju ayebaki ke Dudu aza mobali na ye yango wana bandai kotindela ye bambongo bandeko na ngai botala esika ba comédien bakomi comédien azomi pe sa sous respecté yango tomona il y avait un moment bandeko na nga ba comédien belé ba secret na bango koma ekobima même ba journaliste o basalaka ba émission na internet eza na bandeko ebele babengama balinga bandeko na bango eza bandeko ebele plutôt balinga bandeko na biso ya poto kaka pona ko batindela ke $100 batindela ke $50. Pourquoi? Parce que pia keleki pasi eleki atalika boye na komi na suka na kosala boni na ndima na nga na koma mwasi ya pede moko mwasi ya lesbienne moko boye na ndima na nga na koma mobali ya pede moko boye pona nini? Parce que pasi eleki so ina komi proche na ye so ina ndimi kozala pembe na ye akobanda kokabela nga bambongo akobanda ko dollar ekomela nga facile bakolia poto ekomela nga facile yango bomoni bandeko na biso ebele bandeko bazokutana ba problème bandeko na biso ebele bazomema masumu o bakana te likolo ya pasi andimi alikolo ya facilité andimi akoma kobimaka na pede moko boy na lesbienne moko. Et après tant bako sambwisana ekomi ngai te ezalaki bongo te ekendaki boye te ezongaki boye te bandeko vraiment ezosa pasi makasi botala siko ndeko na biso Dudu ndenge azomi sambwisa parce que soki toke na kota Juju penza azomi sambwisa te. Pourquoi? Parce que ye eza vie na ye déjà amenaka alors Dudu biso nyonso toyebi aza mobali ki azala avivaka na mwasi ekomona ndenge bakomi kobima bango na bango mibali yango nde eza likambo
esali epasi pe esali esoni et Juju pe alobi ba video ye en tout cas ko swana ezalaki matata bandeko na nga Juju pe alobi ba video ezali akobimisa ba video mpona kolakisa ba preuve ya ye na Dudu ndenge bazalaki kosala bolingo. Voilà bandeko na ngai, c'était ça mpona likambo etali ndeko na biso Dudu na Juju. Dudu supu ye penza tokolobela bandeko tolongwe wana ndeko na biso Jani Fai. Ça fait je crois un mois ou un mois et demi so na beau sanité hein? Banda tiki biso en tout cas un mois ko kokape banda tiki biso ndeko na biso ayaki déjà bafundi ye pe à son âme tokomi ko changer page mais apparemment page ezo change jamais bien te pona likambo etali ndeko na biso Jani Fai pe à son âme apparemment page penza ezo change jamais bien te po tozomona ba sujet ezobima se kobima bandeko na nga sujet ezobima se kobima pona ndeko na biso Jani Fai elongwe abota donc ekomo bima abota na intel au juste bandeko tokoyeba te Jani abota na banani Jani azalaka mobali ya combien de basi Jani aleka basi combien na vie na ye po akoma ndenge akoma wana. Vraiment la famille ezo sa pasi komona mowe ici akenda na ye mais mowe ici akenda na ye mais en tout cas kombo na ye toboyi tende baloba artiste akufaka te. Oui, artiste akufaka te. Mozo mona ke kombo ya mowe ye kotangama toujours lokola eloko mosusu. Botala siko niveau Jani basi bako botama se ko botama bana bako botama se ko botama e nzamba zo lokumu Jani yango pe atiki bilo ya malonga te parce que soki atika ki biloko penza ya malonga na mokili oyo toyebi te bitumbe nge bima ndenge nini makambo nge bima ndenge nini parce que chaque fois tokoyoka kaka esali bo ezongi ekebo ezongi potika pe Jani yango pe mana kimia bandeko boko kundola ka makambo nyonso makambo eko kundwa maka toyeba te Jani yango akopema na kimia upa mama loso si réellement ndenge bato bakoloba abota na Jani Fai mais ça aussi problème te aza mwasi lokola mwasi nyonso Jani Fai alingaki ndenga alingaki ba mao sauf que peut-être ya ba mao eyebanaka etuka ndenge ezalaka mais côté ya ba mama loso peut-être eyebanaka te yango nde likambo mais en tout cas aza mobali ndenge mibali nyonso bazali et soki bana na bazali oui aza papa na bango eza mabete bakoko na bango bazali bandeko mosusu bazali bakosangana baye bakotambola elongo ndenge ka famille ezalaka mais sinon ya koloba mingi eza te mais Jani aza mobali oyo basi bandolinge mingi et ye pe bandai kolinga basi mingi donc c'est un peu ça quoi. Merci tellement pas en monoko mais mukiete toyoka susu abimana merci bondoe tokoyoka ngo kaka ekebima pe kaka ka bato bako bimisaka makambo wana en tout cas tokoyoka ngo photo s'attendre nango ke Jani tokoyoka ke abima pe na merci donc c'est un peu ça na nyonso tokoloba awa vérité ebika bango moko vérité ebika bango moko en tout cas biso pe toyebi vérité penza te mais sauf que ceux qui vraiment babota na ye en tout cas bana nyonso ba responsable o batikali na ngambo ya Jani na ngambo ya bana wana en tout cas bosangisa bana ekeza malamu parce que
soko kebite ndenga lire ezo kendele ndenge bana jani bakobotama mukolo na mukolo antuko yoka mwana jani na mwana jani inceste sanami babalani. Alors mutu nyonso oyo ayebi ke jani abota na ye c'est le moment ya kosangisa bana bayeba na ke toza bandeko, bayeba ke oyo aza ndeko na nga, oyo aza ndeko na nga, oyo aza ndeko na nga, toza makila moko. Parce que ba parents oyo babota na jani ndenge tokomonela bana bakobotama se kobotama soki bosali erreur bokosala inceste bana ya jani bakobala na bango bakobota bango na bango. Donc à bon entendant sali je crois pour comprendre biso très bien na kawana et to leki na likambo etali Jérémie Shabani na Naomi Lufwakenda na Grâce Luzolo bandeko ngana bino totali tomoni kuna bitumba kofinga na eke ezongi ondima te ke Jérémie na Grâce bazala pe baninga. En tout cas eye ekeye ezongi mais bandeko bakotuna eza solo tu ya lokuta et tomoni bandeko ebele bakondamné Jérémie Shabani balobi Shabani oza mabe munoko eleki ndeni okofinga Grâce boye ndeni okofinga Naomi boye. Oui bandeko bana raison ya koloba na Shabani bongo. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est solo? Congolais tous à la mutema munene. Et puis tous aura temps ya ko réfléchir moi bien. Bino mo boko mona te que ça base. To mona te que oyo eza vraiment suka na base. Parce que comme na Jérémie ko finga na bongo nga personnellement ta na mona ki onka na seki na bia o eza base. Et bandeko ebele bazui yango lokola eza makambo ya solo. Or eza base Naomi déjà na Jérémie baza kwa mwa baninga même mobala Naomi ozi Grâce na Jérémie to boy na biso te ki camaraderie pe panzanaka bapanzana pe baza ki bien osuka pe boy bapanzani mais sauf que photo ebeloko moko eloko oyo ezalaki base ka po batalana ka po ndenge ezalaka donc